toza bien biso pe toza bien toza kaka na Dubai ndenge na lobai ke tosala 4 semaines donc toza nanu yango nazo profiter na sala ba video lelo video oyo tokosala ou bien ngai nazo sala ngo oyo tokoyekola na lingi na lakisa bino ndenge nini na lakisaka bato oyo balandaka étude bananga na Zoom donc étude bato baza balingi bayeba ebele ke onazo koloba na YouTube ndenge na explikaka ba maladi ou bien bakisi ou bien ba vitamine na Zoom yango nalingi na sala video moko po comprendre ke na Zoom na explikaka nini awa na YouTube na explikaka ndenge nini pona na Zoom au expliquer nyonso vous appelez live bako tuna ba question awa na YouTube na lobika onga na kanisi fona tala peke ezala mulaite video ezala mulaite po rumela pete pe makam nyonso tuto kokolo bango na kati ozape donc lobaka ka eloko zomona ke ça nécessaire mais na Zoom eza lokola on dirait vraiment classe eza lokola bozotanga yango na lobi na ko expliquer ngo bien na thyroïde po bate belé pe bayebi thyroïde te bayebi pe ba problème belé ya thyroïde te na traitaka bato na Angola na Congo mena nous na traita thyroïde te moto aza na Congo ou bien aza na Angola na traita mingi bato ba congolais ou bazana ou bien bangolais ou bazana poto ou bien Amérique mais na on a traita thyroïde te na mutaza na Angola ou bien na Congo na éviter soki maladie yango ezala vraiment te na Congo ou bien na Afrique ou bien ebanité éviter pour maladie mususu pe awa bana mseza na ona mode bazwango ba pesango kombo ou bien basala na omboye ba luki kiss eza bongo vraiment on ba mneza vérité pana biso na étude na ngeza ba sali na liboso kiss sima nango ba pesi maladi kombo po dasi basali yango kiss pana biso eza bongo éviter so bondi mama kamnalo bara mnonga mope na seka moko sok na tangi ndeti lelo to yekola maladi moko ya thyroïde comme nango Hashimoto siko maladi ya Hashimoto eza maladi pe ya thyroïde mais ce qui est commis déjà que est commis des auto-immune donc el accès que nzoto na yo moko muteze take yango to comme sika wana donc eza maladi comme non Hashimoto siko ba pesa ngo Hashimoto pona docteur oyo amona maladi yango ye mtu amona ngo mutali bosu yanga pesa ngo kombo na ye kombo nezaka Hashimoto pana biso na Amerika les abongo na médecins zabongo soko yibilu lokali boso yo moko pesa ngukombo OK tozonga na thyroïde ndenge na explikaka na Zoom na bandaka ke thyroïde ezalaka wapi thyroïde ezalaka wana kingo soki olingo yeba meza wapi obeliso omone loko oyo ningani wana siko na senango thyroïde ezala wana pa bala mibalo omona ngo loko bima bala mibali siko na senango thyroïde eza wana eza lokola papillon eza nini mibale donc nini mibale awa eza lokola papillon de ezala mibale et eza ya muki epezaka 20 grammes organe ya mukie epezaka 20 grammes mais aza très nécessaire na nzoto na biso beaucoup yekola yango pona nini aza très nécessaire na ndenge balongolaka eloko nécessaire wana mona balongole basala opération balongoli yango donc devoir na ye aza ye mutu edaka biso pona énergie ndenge soki tolie ye mutu edaka pona énergie wana ye mutu edaka pe pona ba hormone esalama na nzoto ye moko asalaka ba hormone mibale ya très nécessaire eza vraiment très nécessaire ba hormone wana mibale tokokoma nango mais edaka pe na ba hormone mususu o ye moko asalaka te ye moko asalaka mibale mais edaka pe ba hormone mususu mibale o ya salaka yango to bengaka soki botali na papier na bino labo soki bosala de examen ya thyroïde bomona ke ba bengango T3 ou bien T4 eza ba hormone ya thyroïde ye moko asalaka oye moko mais edaka pe na ba organe mususu o basalaka hormone eloko paza nécessaire ye a réglaka température ya nzoto na biso moto akita amata ye muto asalaka ngo
yem ta regla kango skobo kanisa so eza lisuté yem ta regla kango pe ye aza pe nécessaire pona to kokanisa makanisi do makamno so eleka na mutu a edaka pe hein pe a edaka pe sous côté ya motema un système o ya motema nde sala ye pe a edaka donc ye pas na devoir ne asala ka wana tango pona motema pas na système na ye mais thyroïde système ya thyroïde a edaka pe na système wana donc eza na ba organe musuba sala ka hormone ba pe na système na bango système mais ye a edaka pe système wana donc eza organe moko nécessaire na nzoto na biso ndenge na lobaki asala ka ba hormone mibale T3 na T4 to bengaka soki boke na examen batalaka T3 na T4 pe batalaka pe TSH donc TSH panabino na lubiongo na ki allemand ha biso H to bengaka ha wana ezape hormone ya thyroïde mais yaza na mutu donc na mutu toza na place moko biso to benga ye chef ye mutu aza chef na ba hormone belé na nzoto ye mtapesa kanzela yaza likolo apesi assistant tak apesi eke sala oyo ne bango mibale assistant na chef bazana mutu bango mibale na yebike na olo bakuba mote na omeka ke bo comprendre yango na expliquer bino na chef na assistant na olo ba kombo te fo eke de la nzela ya médecine mingi te mais boye bake tozana besika mibale bango tu baza na mutu bango tu baza ba chef ya ba hormone moko aza chef moko aza assistant sikoyo chef apesaka signal na hormone moko soka abwaki hormone wana kepa assistant apesi assistant sinike pesa hormone pesa thyroïde signe sala ba hormone ye chefi apesi signal signal wana eza signal wana eza hormone apesi assistant hormone moko assistant tanga ozo hormone wana donc signal wana yepe asali hormone mususu pour apesa ekende na thyroïde pour thyroïde apesa wa hormone na ye siko assistant hormone wana sin wana pesa donc hormone wana pesa yango muteza TSH yango ba contrôler soki assistant azopesa vraiment signal na thyroïde ke asala ba hormone chef to contrôler vraiment te mais assistant signal na ye donc hormone na ye yango to contrôlaka soki vraiment azokopesa signal na batunya misala donc thyroïde asala travail na ya sala musala na ye donc asala ba hormone ya thyroïde vous comprenez donc TSH wana aza assistant mutapesi signal donc hormone wana pona ekende na thyroïde aloba na thyroïde ke sala musala ndeti na musala chef akepa assistant na ye alobino bata musala loba na basala boye te chef mukolo ya pa na bino te fa akepa chef oyo ya bino oyo landi ye siko assistant ya chef ayepa na bino ndeti pa na nga obayaka pa na nga na cabinet na ngai ezaki nga soko ye na bureau na nga to solo makambo nyos bino bomona nga vraiment lisusu te loba keso na lina zong sabino mai obie nini obie tozana posa ko solo la bomona nga lisusu mais bomona nga so dasi to solo la to banda de traitement bomona nga rare bomona mingi vesna bato baya pa na cabinet ba yebi vest assistant na nga eza ngai na lobi na vesna eloko nini asala pa na bino donc TSH wana azavesna assistant nanga sima ye ayepa na bino alobi ke bosala boye vous comprendre bato baya pa na assistant nanga commune vesna comme si bo mona bato baya pa na ba yebi vesna OK donc TSH wana aza hormone ba assistant ya mutu mais aza chef ya thyroïde aza assistant ya chef wa likolo mais yaza chef ya thyroïde yem tapesa ka thyroïde signal ke sala ba hormone onzoto azana ngopusa donc ye nini na ye signal na ye donc hormone na ye kaka ekendaka panda thyroïde na thyroïde simo asali hormone otozana ngopusa na nzoto yango T3 T4 yango tozala nango posa na nzoto T4 pe eza hormone mais asala ke lokote na nzoto aza activité donc eza
T4 simanango yende mutu asali T3 ye mutu azaka actif yende mutu asala makambo na nzoto. Vous comprenez? Donc T3 T4 yango yod soko pesi yod T4 sima ye asali ke akoma na T3 po T3 yango toza nango posa na nzoto. Hein? Asala hormone wana o toza nango posa na nzoto. Yango wana ye mtaza T3. T4 asalaka T3. T4 eza hormone mais asala biso le côté. Donc asa activité. Asa activité. Donc il faut akoma na no T3 pour na ko sala biso loko na nzoto pour ko sala on a lobangi na expliquer que nos devoirs nango énergie ba hormone ba température T4 ko sala ngo T3. Vous comprenez? Ouais, yango pa na bino so bokeba ba docteur ba contrôler bino TSH T3 na T4. Soko za kutuna chance ba contrôler T4 ou bien T3 mimi ba contrôler na bango kaka soki assista azopesa signal. Mais ba contrôler te so vraiment ke ba musala ba osala misala na bango ba dote musu baza. Mais mingi na mona surtout na Allemagne na mona ke batala kanyo su misato TSH T3 na T4. OK? OK. Biso totalaka ebele koleka wana. Biso totalaka o bango batalaka wana TSH assistant sokazo pesa sina na batamisala T3 oui soki vraiment hormone ekota na nzoto T4 soki aza po apesa ye pe na katikati wana za susu na moko eza susu na moko na katikati wana badote bele bayebi yango te yende babengaka ye RT3 ba misusu wana baza T3 T4 oya katikati na bango RT3 devoir nezani RT3 total akaye soki vraiment ke T4 signal azopesa donc signal azopesa T3 soki vraiment azopesa ngo ya solo soki vraiment azosala ngo ya solo po awa pe na katikati wana RT3 ava koma na T3 ekoki ko beba obi eloko ekoki ko zanga eloko nini ekoki ko zanga wana yango sikoyo bo comprendre nga donc no senga ke bato nyos bazo traitement na pa na ngai batala ka ba video na nga po ba comprendre ngai po ba discuter mingi dote bibi chopesa biso biloko ebele Zelene RT3 devoir a Zelene soki oza na Zelene te na nzoto soki Zelene ezate na koki ko peso yod omeli mais akokomisa ngo na T3 te soki Zelene ezate RT3 wana ako bloqué po aza na posa Zelene po na akokosala ngo ekoma T3. Vous comprenez? Na docteur na bino bokenda bayebi RT3 te bino moko fo boloba na ye siko boye makambe bele non comme na problème bino mo fo boloba na ye R mususu osobela problème ya thyroïde OK pas docteur atali T3 T4 TSH wana amonike T3 eza muke na nzoto apesi yo kisi ba hormone wana menzoka nde nyonso eza nango bien kaka Zelene mutezezanga donc kaka T4 azokoka kokoma na T3 te pona RT3 azozanga Zelene. Vous comprenez? Aozanga ne ka Zelene soki topesi Zelene akokoko sala ye moko hormone wana. Vous comprenez? Ba misusu pe mona azozanga bango mibale yoti Zelene simanango asali hormone wana. Ezala hormone wana so ezezanga hormone wana esala makana biloko misatu dasina ebisabino ke na protéine tyrosine babengaka ye protéine wana yod na Zelene bien sûr vitamine D fozana 4 bien sûr zinc fozana 4 bango bakozanga te eloko susu na thyroïde sous tes akutu nécessaire fer épais il faut zala na 4 pour akoka koma kosala devoir nendenge esengeli. Vous comprenez? Biso to controlaka TSH
ya liposo assistant bata misala bango mibale bata misala donc T3 na T4 simanango bata misala na pe bazar bat muto edaka bango so boza na compagnie emona so misala ezebele mona babengi bat mususu bazala kaka basalaka muke 20% babengi baya bukanisa wana ye katikati yeza na katikati wana ye otali soki vraiment T4 aoko koma na T4 T3 donc R T3 asana katikati na bango donc tu contrôles TSH T3 T4 R T3 simanango tokei faut peut-être totala ba anticorps ba atsoka sana ba anticorps po soki asana ba anticorps ba benga kai TPO eza ba anticorps ya thyroïde soki ozana ba anticorps e kozala ta interface la 00 soki ozana ba anticorps wana donc TPO wana apesa ata 1 ou bien 2 ou bien 3 et laxike nzoto na yo moko système immunitaire no azotake thyroïde na yo azotake woneza susu to traiter la susu na yoti na zelente bien sûr faut to pesa ngo poso wana zangi osale lokote faut to pesa ngo mais wana comme susu et comme de maladie obaloba ke sila kate et c'est la kate maladie ni sila kate mais maladie obaloba ke sila sute osana maladie moko sila kate ya thyroïde Hashimoto oui Hashimoto soki ba anticorps ezayo na nzoto ezalaka ba maladie mibale moko balobi na yo thyroïde no azosala mingi noki donc noki bango elaksaka ke bazaka nzoto mikie pe misu na bango bima donc misu ma omona ngo ke mutu ana za maladie misu bango ne bima batokaka mingi donc bazala nzoto mukie oyo thyroïde na bango ezesala mukie na se mingi bango bazala munene bayaka bakitsaka kilote donc bakondaka te bazaka munene pe bayoka nyonso malili na wana mibale donc soki ba anticorps na ozana ba anticorps ya thyroïde na nzoto ozanzoto mike otokaka mingi ozolia ndongo lingi mozoya munene te donc laxike thyroïde no azosala mingi azosala noki mingi oyo ozanzoto munene mais oyoka na somalili ata malili za muke batena so bayoka ro malili mi yoka mulili donc thyroïde na yo azosala malembe oyebelango wapi ba oyebelango na anticorps donc na TPO test wana anticorps ba oyebelango ke ozana nini ozana Hashimoto bieza mususu wana base d'off wana o misu ebimaka bango OK et c'est la capé mais baloba ke sila raté OK n'ébite so vous comprendre ti n'ébite so eleke belé ngana lingina expliquer bino nde tunexpliquer kana zoom expliquer na zoom po boye bano sala on kapé mbala mo po na thyroïde po bo comprendre quand na expliquer na zoom OK siko so ke pas docteur yeso ka monika ba thyroïde na yo sala bien te azui apesi yo kisi ba pesa ka kisi ya T3 ou bien T4 wana moko ba benga ngo tyrosine ya mteza T4 na triiodthyronine T3 ya mteza T3 mais ko ozala nango ke soki ozangi ba pesi yo tyrosine wana nzoko ndo ozozanga no ka yot obiso ba pesi yo thyronine wana tamso ozozanga no kaka TRT wana mutu azosala te azozwa yodi akomisa ngona hormone ante donc ko balusango ezate azosanga ne ka zelene omona donc na lobite nyonso ba mutu nyonso sana problème ya thyroïde eza bongo non mais ngai na cabinet nanga soki natalisi ezalaka mingi bongo ezalaka mingi bongo donc omona eloko ya mukie ka mtezezanga simanango soki na pesi biloko ara omora buta soki na bien soki na ne komba Hashimoto te ou bien maladie wana musu base d'off so na ne comité mais soki déjà ozana nuna ne komi wana tozana na ba anticorps te mimi ezanga biloko wana donc ezanga iode fer zinc vitamine D niso ice fer na allemand niso ezanga ka tyrosine donc
protéine wana donc eza biloko mike zanga ka soko pesi yango normalement omona nzoto soko azwi biloko na ye aza nango posa soko lingo lamba soko tie biloko na tozaka nango posa ekomi fumbwa oyebi nazwaka exemple fumba sona koti kota kolia thyroïde pesa bon soko tie biloko ana somona komi kosala ye moko akomi kosala devoir na ye sengeli esalama po thyroïde devoir neza eza lokola moni vatir pour vous comprendre devoir ne na nzoto na biso vatir au tiblo na sona kato te sens ba monter ezabie makamno ezabie mesko po bando kumbe pedal wana to beta mvium pedal à gaz thyroïde azawana aza pedal à gaz na nzoto na biso sko bokanisa so balongolier bokanisa soko bokanisi lisusu ke asala kaka edaka kaka na yemo na hormone ya yemo kote a edaka pe susu na ba hormone mususu esala na nzoto pe yepe azana posa ya progesterone hormone oya biso bana basi omoni po zeme vanda botango kaka muto nyonso tu azana problème ya thyroïde kanisa problème no thyroïde ebandaka na tanini ozalaka na zeme obotaka balongoli yo matrice okotek na ménopause kanisa ngo kaka tango wana il faut avant ebanda ozalaki na problème moko côté ba hormone ya sexuelle ya biso bana basi mingi so botango ka ba mibale bazana problème ya thyroïde te biso basi mtozalaka nango biso basi mtozalaka na problème ba thyroïde mingi donc soki ozana problème ya thyroïde kanisa ngo kaka eloko nini le kaka avant bazwa yo problème ya thyroïde obotaki ozalaki na zemi olongoli zemi okufilaki mwana ou bien elo nesu zezalaka donc po azape na posa edaka pe na progesterone tozwango eza hormone bana basi oyo soki ya liboso boso ostrogène soka ye si toko régler soki to badi ko régler premier jour na biso ostrogène si mukolo maki na biso ako panzana mukolo maki ostrogène za likolo tanka maki panzani esili simanango progesterone ye asa nécessaire pour bomba zemi so tozana zemi pour tozana progesterone ebele na nzoto soki pe olongwaka zemi mingi elaksike osana progesterone mukie faut batala ba hormone so batala ka ba hormone ya sexualité faut batala pe ba hormone ya thyroïde soki progesterone eza mukie mwana mo avant des athées donc aza na basine belé laksaka avant régler so yoka libumu pasi mingi ba jeune fille na ngai belé na yebi omona ava ba régler ou bien so bazana règle libumu pasi laksike bazozanga progesterone mutezanga baliaka pe basukali mi baliaka biloko ya santé te yango mutasalaka ostrogène donc hormone aliboso soki aleki likolo mingi soki azo dominer hormone ami balé hormone mibale mona kiti lisusu po ya leki minga kiti yango asalaka problème libumu passe normalement il faut te yoka libumu passe et ça normal était bien sûr ressenti moi mukie oui mais ndenge koma siko bana mona ba ko ke classe te bazoke musala te et ça bazozanga hormone oya mibale soko kokanga kombo ngo to ke pap docteur le bise ke nazozanga hormone oya mibale ye moko ayebi tozala nango mibale mo ya liboso na ya mibale yango soki zangi yango esala ba problème ebele yango pe ezaka problème soki tokoti na ménopause ezanga kamingi na nzoto omona mikuwa okomi kobuka na okomo buka na noki ou bien mikuwa esala pasi eza vraiment nécessaire na nzoto progesterone wana hormone ya mibale bombeli baza nécessaire mais wa mibale na olo basiko pona oya mibale po yepe thyroïde azaka nango posa azaka nango posa yango ngaso na zwi mutu nani bakomo pese ba hormone o déjà ya chimie te soki na zwi natalaka wana nyonso na remplacer ya naturel hormone wana pe o ba pesa ka bino eza ya chimie nzoto ayebi yango te po eza o ya asalaka ye moko te donc wana ko teke bebisa so makasi
oyo vraiment eza lokola ya nzoto basala yango na pharmacie siko fo koma kutu okoke na pharmacie te osombi yango fo koma docteur fo koma ka lingili yango ndenge nini alingili yango basalela yango ndenge donc na basala yango to bakosala yango kaka pona yo po docteur ye moko ko décider ke na lingi ezalela pour samboye eloko na oloko kota na kati donc faut komango opesi na pharmacie pe nyonso tuti basala yango ezala ba pharmacie ka o basala yango bango ba mixer ba pesi yo pesi mutu na ozo traiter na moni tolongwe na thyroïde to koti na hormone sexuelle mais hormone on kenzoto eza et travaillera bango nyonso ba edaka donc faut okoko traiter maladie si la faut oyeba ke awa azaka na posani po nyonso esangani nango ndeti hormone ya thyroïde to loba ke eza hormone ya thyroïde normalement faut salama na thyroïde et salama na thyroïde te asala ngo wapi akendaka na foie azo sala hormone ya thyroïde akena intestin azo sala hormone ya thyroïde donc yango mutu eza hormone ya thyroïde fala sala ngo awate asali nini na ye apesi na nzoto non asala ngo na intestin asala kango na foie yango mona kingande na batela ka foie donc asala ngo esika mususu ke esika ya zalaka 80% ya hormone wana asala ngo na intestin te asala ngo na thyroïde te asala ngo na intestin asala ngo na foie asala ngo na ba organe mususu donc nzoto aza complexe faut o comprendre ngai na rêve ke soki bazo tangisa ba docteur photo bandaka na onde batangisa so anatomie bien sûr to ebi mikuwa ni ne kendaka bo bien sûr mais to kendaka peke métabolisme ndenge salaka donc eloko yo po sala oyo azana posa vitamine oyo azana posa ya protéine oyo soki to balaxi biso na bongo toza to traiter maladie en ndenge moko donc non biso la sa biso bongo te biso la sa biso ke oui système oyo sala ka boye eloko oyo esangana ba muscle ba mikuwa nyonso foto yekola mutu pasi na ndoko ko tanga kutu te po mutu pasi nyonso fo yeba mais to kendeke esika oyo soka oya système oyo lingo sala o azana posa vitamine D azana posa vitamine A azana posa batang sa biso ngote Fozonga lisusu klasi pona yango kaka po oyeba ndenge nini eloko nini le kaka wana vitamine nini fozonga lisusu donc ngapona yeba boye il faut tanga lisusu wana za ya nini nango ok otanga o babandilo ndiye muto yebi makambo wana babandilo na zero skozo comprendre to bi omena tanga ngo pani balakisanga ngo te bien sûr faut tanga na liboso mais c'est pour comprendre ngo po wana ba otanga ba laksa yo ba système ité ba nini ité ba no moni système on de travailler pour et travailler ça les loko boye azana posa o azana bien sûr faut to yeba ngo na liboso na faut zala na liboso muto a médecin pour comprendre ngo bien mais na médecin to tanga ngo te ngata on atanga ka thyroïde natanga ka devoir nango oui natanga ka eza combien na gramme oui nde na lobi na bino oui devoir nango eza nini oui esili natanga teke azana posa ya zinc azana posa ya iode azana posa ya fer azana posa ya zélène non natanga ngote ne kutanga ngo après tant on a landi étude ba vitamine ne ko comprendre que yango to zana posa zélène pona zélène hormone oyo posa le loko boy azana posa zélène donc quand on a thyroïde té ce que ça esika mo ya système moko ezana hormone pona azwa eloko yo asala ngo hormone bo azana posa zélé eloko nyonso oyo ezalaki boye pe koma boye zélé muta edawana iode asaka nécessaire na thyroïde té iode boyebi soki so boyebi ke iode azana nécessaire pona makam nyonso tout ndeti exemple soki muta bimi bibon obika ngo bibon mona evimbi awa iode kam tesezanga ye iode obie soko bimi kiste na mabele elaksike ozana iode te la subo yokango faut boya ba pesa opération basa l'opération pour bazwa mbongo iode ça combien ngateka iode en combien ongana teka nebite 60 70 fona tala sikoyo opération eza combien
N'ébite batuna on a traité ça bon on se batala ba vidéo po na traité surtout kyste na traité ngo mingi na traité ngo mutu nyo soka yepa na ngo dote bibishi expliquer nga maladie na sima ngo onde naza na kyste na libumu na sala ida rendez-vous ba kolongola ngango na libumu non na mabele ba kolongola ngango mona na bine poussa na no rendez-vous no wana opération poussa ngo aka 4 semaines 6 semaines pona na kopesa yo tisima ngo otala soka yolongo ate okyo sa opération ate ba longo longo na opération ekozonga po ezo longoli symptôme yo di mutezezanga soki yo dezezanga ezezanga to longoli yango akozonga ne kaka po eloko ezezanga na nzoto fo pesa eloko wana po ezonga lisusu te ate ukiba sala opération akozonga na ye kaka ndokozonga ne soka bimio na libeta bimio na sama peka donc bio bimesika mususu po eloko ezezanga soki na no pesa eloko wana te siko asa nini ifazonga kaka po aso senga ngo aso la sepso sinike nazana ngo te siko nzoto alobaka te mono na biso alobaka mais nzoto aloba te ke eloko boezezanga ngai akoki kaka kolakisa biso na ba symptôme na ba signe kyste yo dizezanga non opération 2 ans après opération bon ekota na fama bon ekota na fama simanango tango ya no pas doté bibiche alobi pesanga 70 francs et habité sur bafuta à combien faut na tala on a laissé pesanga 70 fois soit oyo mela na 6 semaines 8 semaines eza souta ken opéra akena mukolo opération na e batala bo eza souté oh to ebité na cancer baloba ke to moni ke totala ki bien te ezala ki nango cancer te pour cancer ici la te ouais donc thyroïde eza nécessaire na nzoto na biso ndenge balongola yango so dasi balongola yango il faut donc na vino mobimba omela kiswana ngape na pesa kango soki na monike ekomi déjà sika na faut ko pesa ba hormone ngape na pesa ngo menga na pesa ya naturel na pesi na tango wana pofona longolo ya yo na pesi wana simana na pesi biloko wana ezozanga na tango wana biloko wana ekotso na nzoto te ifo na peso ba hormone mais naturel mais na okotso biloko ezozanga sima un jour na longoli yo hormone wana esili bispeto traiter bongo mais soki déjà ba longola yango ya yo esala ka lisusu te eza ba hormone ya ba naturel o melango vino mobimba po eze sala sote dasi ba baby so be dasi ba longoli yango il faut na peso ngo bino moboyoki eloko nini thyroïde eza nécessaire na nzoto devoir nezani donc il faut na peso yango po ba longola nga wino longolongo no changer ngo mais so oza so na thyroïde te so oza na thyroïde na meko ko bongisa ngo wiye mokasala mais na tango eza lisusu te dote bibisha sani dote bibish pa nzambe te donc eloko dasi balongola nga na kozongisa sute na kozongisa ngo sute OK sima nango soki olingo yeba yo moko kede pa docteur te yo moko na ndako nde boyoki video na nga olingo yeba natala soki thyroïde na nga aso travailler bien so asala ka devoir na ye bien eza na système mo na pesa ka batu okokosala yo moko na ndako ozwi ndeto contrôlaka moto nzoto mais na sima soki oso contrôler mon colonia tout ça là lokola bale mibali bako contrôler bango une semaine pour bango ba hormone bango ezalaka échangeaka te mais biso basi ba hormone biso échangeaka za ndenge mon côté yango biso photo to contrôler ata 4 semaines un mois to contrôler mon colonia tout zokoma na tozokoma ba moto NPC ba température wana NPC wana tozokoma moi mbali une semaine a combiner kaka ekoki mais biso bana basi un mois boy 4 semaines pour toleki ba phase na biso nya surtout ya ba hormone soki ozo no nzoto eza na C ya 36,4 oza na problème ya thyroïde donc normalement moto na biso na nzoto il faut ezala normalement normalement 37 ndenge mo pende bo pesa ka mwana bébé mona komi na 38 bo pesa kiss paracetamol sala ngote normalement paracetamol so ali mo pesa ngo bébé photo lanza so kiss mususu eza kisite eza vitamine mo nzoto na biso sala kango lokwa baza ba bébé nan ba kumo sala ngo bien te normalement il faut to landisa yango normalement
batu balobake po wana na boyi na bana nanga ngate muna lobi yango toyokaka ke bana oya ba bebe bakufaka boyebi mona bebe abotami azana umukie oketsa ina mbeto alali tanga okende kuna mona dasa kufi bana wana botala bapesaka bango vaccin si bapesi bino paracetamol bo melisa ye eloko wana ezangaki ngate muna lobi toyokaka ngate muna lobi donc botango ka ou bien bato bakufila bana ba bébé ozali na ba bébé ezala mimi suka 3 ans azwaka tonga wana sima nango amatisaki moto bopesi ye no lo bakombo na sukisi wana kisi wana bebisa afwa kisi wana bakoma omelango lokwa ba bonbon ebebisa afwa ebebisa kisi nyonso te ebebisa afwa mais ye normalement faut bolanse loko mosusu vitamine wana lobi wana glutathione balansa yango likolo pona normalement il faut mutasala kango pona akokobimisa ba poison ya kisi wana noki na nzoto donc et comment nango surtout kisi wana na yebi ke pa na biso ba africain comment nango lokwa bonbon eza nango kaka pa tete olokwa bonbon eza kisi nyonso eza kisi esalo mabe eze bebiso fwa kisi nyonso toyeba so otiango na monoko no eze bebiso fwa donc mutu passe kaka mela kisi mutu passe mela kisi ngana yebi mukolo ngako na mela bakisi ba ya naturel mais na yebi mukona mela kisi te ezala ya ba naturel na yebi mukona mela kisi te po maka mususu biloko mususu mona mutu so esalo passe ezanga noka magnesium soko meli magnesium mutu passe sili obie soko mela ki mingi tende tilelo bomona ngande na zolo ba so na lobaki mingi mona so ezekanga mana so mukwana na melaki mingi te mona mutu ekomosala nga passe foka komela mai ovandi na 30 minutes monango otala ke soki vema ke eza vema mutu passe obie eza ke ese peso ka sini ke omeli lelo mingi te ouais donc côté wana to suki wana na moni na ebite na komeki makambe belé on a linga na expliquer bino na tala so na bosanité. Ouais. Donc nyonso normalement na lobby soki bolingi boye ba thyroïde na bino esala bien bo sali test bino moko so bo moni keza na se ya 34 wana boke pa docteur bo sengi bo lobi na ye s'il te plaît salelanga test ya TSH T3 T4 bokomeli yango ba bopesi boke bolobi neke na posa ba test oyo RT3 TPO bolobi nango ba test wada sibanango taka ozwango aoyebe loko osala la rote ya oyeba TSH aoyeba T3 aoyeba T4 oye tikala aoyeba te kesiko na kenda ngo wapi oui mais anticorps oyeba ke ozi maladie ya oyesila kate ya nzoto baloba ke esila kate bino benga auto immunitaire maladie ya auto immunitaire bo benga ngo ouais donc na anticorps wana soko de faut à la 0 soko leki comme 1 ou bien 0, quelque ozokende danzela wana fo babanda déjà ko traiter yo ko traiter wana ko traiter ngo eza complexe eza wana eza pe bloqué belé moi na expliquer bino ngo eza te atana expliquer bino bozwango wapi po docteur mutfa traitango mais na chembi ba pesa ka pe kisi wana ba omazana mokana kisi wana ba pesa ka kisi wana siko omelango vina yo mobimba. OK? J'espère que na kanisi ke na expliquer bino na ndenge nga na kanisi ke bo comprendre na kanisi ke bo comprendre so bo comprendre te bo explique bo komelanga ngo na commentaire po so bo komeli ngango sibana ngo no bandela na kobandena na luka moyen mususu esala nga pe bien na luka ba moyen nyonso po na boepe nazo yekola lingala nanga so na olo bango mingi ou bien nazo luka moyen bien si bozo kanga moko ba
na kanisi nazokata ngo te po eza naturel ngaza nga muta naturel eza pa nange lobela nge loko te ata nazoloba lingala nange za mabe pourvu que nazomeka pe soki nazoloba ngo ekokola pona na kokaka ko expliquer binongo sous très bien que soki nazobata makaka kilingala nange za bien tende nazaka kala no expliquer bango ndeni po lingala nange za bien te non na lembi koto wana siko na telemi na bandi tokende soki na lobi mabe bino bo laksanga no sepela dia bo laksanga belé déjà na commentaire na yekoli eloko ni na uto yekola elo ni na uto yekola ba pusher wa mutu wana bolobaki nanga non baloto baloto bo mwisi kona yebi baloto eza soki ozo sanoda subilo kwa na pembe omukwana na kokai koloba te tanti Lydia siko na yebi on baloto na yebi on siko baloto donc bomoni so bozo laksa ngai na kombiongo na papier nazolobango sima na yebi siko ke biloko wana pembe komo na baloto OK opesa nga 2 ans 3 ans na roloba lingala awa na ba video bondo tala ba video na nga siko na ba video na nga ya 2 ans après 2 ans 3 ans lingana nga ekola quand même siko ekoli makasi bato ba yebi nga ya liboso catastrophe na bando ko kokoloba te mais siko na komo le bekoli no linga sona koli sangu makasi OK soki bozana question botunanga video ya mulai bono sala ngo sute pona normalement na sala na linga ko sala ba video boete normalement na tangisa ngo na zoom so mutu aza ali alobi ke winga bana lingina yeba ndengo expliquer thyroïde ba test ba sala ndenge nini toromela nini kisini ba pesa biso elaxi nini eloko nini eza nécessaire na labo batala foya na zoom na groupe na biso zoom wana nde tozalaka inédita omoni ndenge ke hier mona 45 minutes na lakisi na lobby na 15 minutes botikali pona ba question OK merci Nabino botikala malamu bye bye